Sankara comme dans un niveau qui a fondé déjà la justice basamba. Sankara qui fonde faire basamba. Oui, parce que lobi ma beke place wana. Ngapela c'est ça. Sankara qui finga faire. Ce que basi ba vidéo Sankara finga faire. Et ko le kanani, ya faire na Sankara. Bon, ezande nini ko kana ke mutu tikaliye. Na o ezake na lobi neti mubia la tande ngo yaki. Eza différent. Na o paper va lobaki. Tu vois ce que c'est injure, on a laqué la mutu qui a kufa. Et c'est des choses différentes. C'est là, yo bami mutu libanga azoki. Oye laki mutu c'est yo, so tamo na butu na boma wana tu injure. Dans ma caméra tout da papier pendant la police ezali. Papier veut d'abord dire que déjà bien ndinga lobi qui ba te belé vraiment ba pesa qui ba félicitations na mamba sala qui habib ouais ensemble mes condoléances devant ça qui bien. Mais la souka longa bébé c'est kalikambu qui a loba qui est etikali pe Sankara d'écoute. Donc c'est que les kambango pe wana papier veut pas y bien go. Te alobi on a sens ça mabete pour mutu ah tanga lobi di kambu wana. Alobi on a sens que tout ça batu. Tant makambo e salama. Il faut ermo pe que oye ba moi lo nyanzambe za bien mais batu belé ba l'élection na bandenge na bango bazongsi bakeboy mais ye moko fait rigoler Jésus de Nia sebiti na ni alobi bongo aza mutu po batu oye ba koloba réponse ya pa na bango te po ye mo muta loba kyango akoloba bi bosse bona loba kyango pona boye siko bino bokanise ezelo mususu ezala différent donc Jésus de Nia sazani pepele Sankara ne lo loba te tondo c'est là loba tu muta zo lobelo te ndeto kanele ngai la skoni pegi jonker bokanela Sankara ah au moins ça dit télécommande à TV mutumo boya uta mboka boyelo kwa mbanda Ken Piana ala mama na villageois assez souni non Ken Piana tout le monde a loba mabe pa perver makasi mutumo boya na ebité comme on a lavabo bien comme on a o ba ir noir tant que Ken Piana a mona ka kisasa akola na wese a coup direct sans mai ya mandalala on sauter maman sauter le sauce quel na yebe na zando atamusaka micro na ba boutique ayaka ba itaga ocha ba micro ala sa ba polo mobe ba dota na ba chini ya salité zuko na ba kabele mo ketu mobe finana donc ya boulot ya boulot siko eza boulot siko comme na musique ndene pourquoi na yeba kina mambo ba boutique ya makamza kari baba baso bo atangela eza mbandaka soki ya uta mboka nini donc au moins mutu mobe yo de mon émission quel piano le bife momo ya français ah tu kala lo bango te aza salité ala ta pantalon bien te donc non na mona été aza mutu normal c'est que quand est-ce que eko zala ndenge nini ba mission na biso ba koma tina valeur que mutu moko boye peut-être journaliste moko boye pour na kala tout la rapeto ebi pe ba journaliste ba mami lela na kala mambo za kité journaliste afingi musicien journaliste sali boye mais lelo ekoma seke ba musicien bango moko bazo pesa arsi na biso to mangara bango et combien à propos ya ba vie et internet ne be si batu ba vie mutu tabi question na sale loko na zo ba vie mais nzoka pe mbila na sima ba vie wana sko yembile lukise to te na bika si tango finga mutu o finga yo za posa ba vie wana ba vie na yepe sombongo ti sko mbongo wana pe eza na soda na sima papier vp na mona njura s'intéressé na mamba funda batu tini to mola ba mission mususu nde papier vp la ba kanga kae yeba rosala ya go ye papier ba kanga te Jésus de Nia so mona to bi boy oh kofi akota cachette o mona na ba prisonnier de yo mona kofi na ba prisonnier de na mola est-ce mona ya faire rigola tout le baga site pour na Facebook so to beti to rotar ba prisonnier ba to bilamba baza ce que dans le banoka ka faire rigola ba kanga siko et lamba ba prisonnier ala tango rien ala ni prison ce que dans le beta li solo la ndeni et aka ba pechona ba quel piana ba lo ba makambe bele bozo kumisa ba pesa bino mbongo te nem so zwara na ni Sénégal ok yo kumisa mutu mais maekaka même Sénégal à l'espoir amona ngola ndeza buyi net singa suna yebi ke moi attention na bengza ta 5 personnes angola na go bengsa bango pe ke boyenza mona ba musicien on a go bengsa bango pe za ni visa angola eza ngo lokote na go benga GPRS na bengi Didi ve ende ni tala ve ni atena ba blo mo rapide baba ko mona ngola ko mi roi elo mo za lex c'était eza faux so yebi makambu bato ba ngona ba tono ba nzele bele eza bena foger net ngaka na million musique bena pecha Jésus de Niance donc na mona ngeza eza jemo beza ngo normal baba ko mona ngolo ko community mo graph mo angola essaye lo te siko ya déconner la qui pas perver na ndeni te yeso ki osolo la makambo ba PD wana donc PD nani na tantine Fanny na ebi tata na musicien les seuls PD na Kovo ezaka e atabutu e umeli na bomo tongo ebona ngokotana
na miso bomoto nazomona te bilaka na yo natieli yo motema ye olobaki nakozala mokila te nakozala moto igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda Taba. Fenenene Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Icotey. papa na Kerwan éternel kenaya Intaba ikote Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. Intaba ikote À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. Intaba ikote 01 41 55 0000. Ntaba Icotey. Takas Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde na nenga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Rafingindu, le présentateur la force créative Congo promo. Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Rafingindu. Congo promo. Wata plus wata na boss là. Ok, bonjour, Botard de Balandi Touba, Toutou Balinga Konandanga, Normi Midon, autrement dit appelé États-Unis, la réserve de l'éternel, comme on dit à Pasteur Moïse Zimbi. Donc, Normi Midon, Akita Pambate, Normi Midon. Atambola pamba pamba te. Je crois bien que bolela qu'il est là qui trop beau les langa trop bafan nanga au boza partout na mokili mobimba Normi Midon yeyo donc babi musala kaka avec Rafingindu mon boss. Moi bana lo ba on aussi avec Rafingindu mon boss. Congo promo de makambu na saraba batutu balinga Normi Midon. Bon continuer tout ko abonner kaka na Congo promo
naza wana po na bino ngana memela bino ba actualité babi TV za radio TV za obino bo mona pisi ngana kosa tina lo ba vraiment vérité et le so bo moninga vraiment na plateau na ngaya na mimi dans autrement dit États-Unis je crois bien avant na émission na pesa na mbote na mona si ma caméra na moni décrit ce mi papa na brondon so bomona bilila bien boza yeni mto sala nga pona zala na pesi mbote na boss na ngara fingindu babi famille ngindu mobima mbote na bino na bébé junior ngindu bambote bele mbote na papa Midon Nestor junior Midon Darlin Sankanku bijou pongo mama pasteur Rosette Midon kadot autiko pesa biso bébé kalaté donc azana bensa aza susuna ya mwasi balobi toana bensa toa suna bébé na biso karaté bozwa kombo na yanga na émission na wana bana na ngai je crois bien na pesi mbote na ba camarade na ngatu na bandino na la lixieuse fille moralix mbote na place ozaya sele manzombi nde bomone espace oyo Tata qui bokolo Paulo Tudi le sénateur maman Donna Monica maman sociale la pesi mbote na Colivilla depuis États-Unis Colivilla bamboto no ya ngwana le PDG Laura Sokoko yedo muzamba Manik Sachipuki Jojo ngonda te avantage bazu susu wapi Jojo ngonda te avantage pharmacie Blanchard ngoma bamboto na bino vraiment ya ngwana je crois le so bomoninga na ya m'inviter nanga petit affaire rigola héritier Mobiala ti sigwa azara en Afrique mais tu dis que la skoni da ki Ferratini poto mais tisiko en Afrique ana kanda makasi kanda kioni piana je crois bien son on peut ça conseil pas ba chroniqueur na ba to sala musala moko ba mission na biso photo pesa ba un peu respect pas pervé fali pour power ensemble baza ba tumoko ba jibe piana ba tumoko to tia bona ba classe mo le rôle ba Erkeli le quoi Michael Jackson on dit ba ça fierté na biso ya RDC mais nazo comprendre ba journaliste na biso ya Kinshasa bozo respecter ba mission te ba mission ba comme le roi wese na bino bokoti bo sali salito bino bolingi bo bimbo kei non papa va ça la musique qui a bien abeta la musique qui a bien tout comme Fally Ipupa tout comme Werson tout comme un JB faut pas ça en respect comment bino mo komika boleki bo fingi non ceux qui ba na ba problème botika bango ba traiter que ba musicien biso ba journaliste to traiter que biso ba journaliste yo journaliste au côté la musicien na nini oza fa comme fan ya musicien to comment est-ce que tant otanga qui classe musicien on a contribué qui na combien et ça la moi pas ça la paiement ma bezo baby ça misala na biso je crois biso so na respecter au monde que ça la musala na musicien mo comme habiter binoté le bifo finga le bifo sanga bezo baby ça vraiment musala je crois bien nazo yamba déjà invité nanga héritier Mobiala azokota déjà on a pesi mote na salo beazo le gagner na kati ya roi dose donc salo beazo le gagner ba mbote no vraiment yangwana yaza moko ya ba petit affaire egola bato yo balanda bena faire egola bato ba soutenir affaire egola petit affaire egola beazo le gagner ba mbote no vraiment yangwana héritier Mobiala déjà ozokota na plateau poto banda masolo invité na biso vraiment héritier Mobiala merci beaucoup na bino nyoso bovanda na banda na bino boza branché connecté bozo landanga vraiment boza pété parce que nga baza parangati franchement nga baza parangata le visor héritier vraiment je qu'on laisse tomber pas tout qui malima rabana lemba JC Modiabantu pourquoi pas casquer ton ete motopamba je crois bien inviter la psolo kota derrière héritier Mobiala kota déjà poto bana maso na biso bonjour ouais ça va oh bo tard n'arrête ma gars yangola comment na biso Jean-Laurent. Ok, merci beaucoup. Déjà, tu as invité na plateau, je crois. Bonjour, Mobiala. Bonjour, bon dia, bon tardi, bonne nuit. Nandenga ngola. Si. Bonne santé. Santé qui toko nangolu ya Jésus de Nazareth, na Cédor, Jésus de Niance. Bino pe pardon. Na rasi doza poto. Te poto déjà Jésus salé de makabutu, tu moninga na fandi bwe, elengika ya kwanza. On dirait yozo tikala. Ah, t'es j'ai dit que déjà Jésus solo là qui donc qui n'a eu de ça encore le bani merci na Marie Makese au bout de Jésus de Niance on est là ils ont grand marché ils ont zando pour mbongo za uta mingi na zando on dirait bazolo ba ke bato ba finga trop nde ba okende to moni la skona fingi mo trop akemo mango yozo finga te yozo tikara boneni te biso to finga raté pour batinda biso mikilité donc vena biso à la carabiso déjà d'ailleurs soit hier déjà ngula Mobiala la skone jonker donc bino ne boza boye a souté fo bolongwa bozandeni ta yelo ko ba pesi biso ba jet ba pesi ba passeport mutamna ilo onaye ngana ko kenanga lelo te ngana ko lobby ala ngana ko lobby kuna donc comment dépendre sérieux donc après na bika tout à l'heure déjà nous en la skone mbunza
to contrôler qui to qu'on a peggy Jonker Weston Tivundu wolo la wolo. Weston Tivundu mon vieux bonjour vraiment Weston Tivundu. OK, héritier Mobia la lelo tozalaki toti ko le kalamatanga ya DT Akipui ozaki moko na maison mère. To moni que papa Hervé a sali vraiment le comment malamu à rendre mange na famille ya ADT Akipui pe a pesi mes condoléances na famille ya et na kati ya na maison maison musique wenge maison mère non wenge maison mère apesi et papa nani les rôles de la forêt a souhaité que pena mes condoléances mais na kati émission na salaki abetikali Sankara d'écoute JB service il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? La ndanga na biwalo. Ngane mukolo agence José Baïla, agence César basée na Rennes. Tous les voyages ceux qui biloko comme ngamo na yaka pona kabula biloko ba dérive za les belete quoi. José Baïla, JB service, Europe mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, mundo mukirite. Soda pour nous t'attirer collier. Ba refoulé yo et puis collier on a déjà signé JB service. Ba les sa pote on est au tile lo. Et ça on va dire ça simple. Station Saint-Thérèse na sima nango okomona JB service. Zerana. Quelle manière ba c'est carte mémoire. Oui ziga. Hugues la coiffe Ikoté. Je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. Sankara comme dans un niveau qui a fondé déjà la justice basamba. Sankara qui fonde faire basamba. Oui, parce que bi ma beke place wana. Ngapela yo c'est ça. Sankara qui finga faire. Parce que basi ba vidéo Sankara finga faire. Et ko le kanani, ya faire na Sankara. Bon, ezande nini ko kana ke mutu tikaliye na o ezake na lobineti mubia la tande ngo yaki eza différent na o paper va lobaki ti wona ce que zenjir to lozo la ke la mutu ke akufa eza des choses différentes. C'est là yo ba mi mutu libanga azoki oye laki mutu ebise yo so tamwe na butu na boma wana to zenjir dans ma tout da papier pendant la police ezali papier veut d'abandonner que déjà bien ndinga lobi ke ba te belé vraiment ba pesa ke ba félicitations na mamba sala ki abi ouais ensemble mes condoléances devant ça qui bien mais la souka longa bébé c'est kalikambu ki aloba ki ke etikali pe Sankara d'écoute donc c'est que likamba ngo pe wana papier veut pas ye bien ngo te alobi ngo na sens mabete po mutu tanga lobi likambu wana alobi na sens ke tuza batu tant makambo salama il faut mo pe ke oye ba moi longa nzambe ezaka bien mais batu belé ba l'élection na bandenge na bango bazongsi bakeboy mais ye moko fait rigoler Jésus de nia sebiti na nia lobi bongo aza mutu po batu oye ba koloba réponse ya pa na bango te po ye mutu aloba kiango akoloba bi bosse bona loba kiango pona boye
ce que bino bokanisa ils le mususu ils ont différent donc Jésus de Nia Sazani pepele Sankara ne lo lobate tondo c'est là lobate muta zo lobelo te ndeto kanele ngai la skoni Peggy Jonker bokanela Sankara ah au moins ça dit télécommande TV sera chance cheraga ata biso alekantene biso donc ndeto finge tout cela répondre ça la mode. J'ai dit bonjour à Sankara d'Ekuta, bonjour à Bwenge, Miazomer Mobimba, bonjour à Papa Hervé, je crois bien, ça émission vraiment Papa Hervé Boskizenga, Sege Mignon Maniata, Papa Chéri, mon Kolobi Nadam, donc bonjour Nabino. Nazo comprendre vous mati, Papa Hervé Nakala, Azaki pas mutumo qui na rigueur et bela qui mutumo timide, mais na comme mon abatu tout, barum na boka wotie musapi. Barum na boko finga ka affaire. Tout le monde qui bien que concert nangai Glorio Langi a reproché que mon est lo moi mais on dirait ça libino bien té beaucoup mo finga ye ko zo ba photo na ye ko publier na ndenge mo bon mais zaki na bino na Angola ala kana papa na papa Hervé na Angola. Donc petit wana mamba Glorio Langi wa fo solo on a Lilimbu chef d'état major il veut Mbia Zanoti bana charge ni ngana camarade te no solo ngende to eda ke to yena ye o esenga ki azwazwi o ezanga ki ba yede pa ba Lilimbu azongi ki sasa il veut Mbia Zanoti ça ele mo kuba koli ndenge zalaka siko to sandi Robino Modimbu susu Robino Mudibu Petit wana Robino Petit wana te musicien wana Robino et là tu ko boya na musique ko benga ba petit et là ko papa Hervé alingaka azongo problème na musicien na animateur ou tena wenge nani réalisateur na so ko rappeler nga nan Petit la brigade mutolo munene oui wala mutolo ko éléphant boye excusez-moi tala oza donc jet set Jésus de Nias Robino au moins deux aboués aux amoutous moroboué et dans moi passé où y a la production y a pas si Angola les seuls musiciens y obéta concert à Pika crise za Robino na kosi na kosi yo banda to Angola na banda to na Congo na kosi te boso malade écoutani les kasi et dans musiciens y a pas si tala kingo ne za kwa 60 Voilà boki kam te ma pas pas l'autre là pas fali poupa ake pas nani pas fali poupa ake sanini Yo sali vocal moko komi ba générique le roi Rafat. Musicien comme le roi Rafat. Ngai ba to ba générique ils ba animateur. Ils ba Blaise créateur, ils ba Ritintele chef d'état major Mikolo banangu bana verni 6 na baba. Dabino subo koma ka so mutazaka kota fali, to mutazaka kota wera fa koma ennemi na bino. Te ennemi na biso te Petuana o apemma na kingo le roi Dendo. Petuana za santa bien te ala ta pantalon ala ta taille 26. Ata imona baba si ana luketu mkia le roi Bongosi et Bongosi ça théâtre baba même taille donc ada petit mo boy fa bongsa balanga ne mutune peza munena kanga sukite il faut ça alors c'est bomba le roi brigade ala muto roi Ismaël tala Ismaël continue nani comme nani mutumo boy auta mboka boy le roi Ken Piana ala mama na villageois assez souni non Ken Piana. Tout le monde a fait loba ma papa Hervé Makasi. Tout le monde a évité. Comme on a lavabo, bien comme on a au baïr noir, tant que quelqu'un vient à mon okara qui ça. À quoi on a ouessé à coup direct sans maille. Yamandala là. On sauté maman sauté le sauce. Quelqu'un a eu bien à zando tant que ça micro na ba boutique. Aya ba itaga ocha ba micro avec ça ba polo mobe. Ba dota na ba chini ya salité zo na ba kabele mo ketu mobe finana. Donc. Ya boulot. Ah? Ya boulot. Siko eza boulot. Siko comme na musique ndeni. Pourquoi na yebaki na mambo boutique? Ya makamza kari baba so bo atangela ngo. Eza mbandaka soki ya uta mboka nini. Donc au moins mutu mo yo de mona mission quel piano lobi et momo ya français. Ah tika la lobango te aza salité ala ta pantola bien te donc non na mona été aza mutu normal. Siko quand est-ce que eko zala ndenge nini ba mission na biso ba comment tina valeur que mutu moko boye peut-être journaliste moko boye pour na kala tout la rapeto et puis ba journaliste ba mami lela na kala mambo ezaki te journaliste afingi musicien journaliste sali boye mais lelo comment c'est que ba musicien bango moko bazo pesa arsi na biso to mangara bango et combien à propos ya ba vie et internet ne bébé si batu ba vie mutu tabi question na sala lelo na zo ba vie mais nzoka pe mbila na sima ba vie wana sko yembile lukise to te na bika si tango finga mutu ofinga yoza posa ba vie wana ba vie na yepe sombongo ti siko mbongo wana pe ezana soda na simati Papa Hervé na mona njora s'intéressé na mamba funda ba tutini to mona ba mission mususu nde Papa Hervé la ba kanga kae yeba kosala ya ko ye Papa Hervé ba kanga te Jésus de Nias mona to biboui
Oh, Kofi a kota cachette. Au moment où il prisonnier de. Yo mona Kofi na prisonnier de. Na mola. Est-ce que a fait rigola? Tout le bagage. Pour na Facebook sur to beti to l'auteur ba prisonnier ba to arrêter bilamba baza. Ce que dans le banoka ka faire rigola ba kanga siko. Et lamba ba prisonnier. Ala tango rien. Ala la ni prison. Ce que dans le beti ali solo la ndeni. Et aka ba pechona ba kel piana ba lo ba makambe bele. Bozo kumisa ba ba pesa bino mbongo te. Nem so zwara na e. Ni Sénégal ok yo kumisa mutu. Mais maïkaka. Ah mais Sénégal. À l'espoir. Mon Angola des aboué. Net singa suna yebi ke moi attention na beng zata 5 personnes na Angola na robeng sabango pe. Ke boyan zamana ba musicien. On a robeng sabango pe ni visa Angola ezana ngolo na robeng ka GPRS na bengi Didi. Ve ande ni tala ve nyatena ba blo mo rapide. Baba ko mon Angola comme roi et lo mo zalix c'est eza fauger so yebi makambu. Bato ba ngona batono banzele bele eza bena fauger. Net singa na million musique bena pecha Jésus de nuance. Donc na mona ngo eza jemo bo eza normal. Bon ba mo na ngolo ko community mo graph mo bo Angola essaye lo te. Siko ya déconner là qui pas pervé na ndeni. Te yeso ki o solo la makambo ba PD wana donc PD nani? Na tantine Fanny. Tantine Fanny na ebi tata na musicien. Les seuls PD na Kovo ezaka e. Ana succès wapi. Fali. Ana Kovo. Mobila to solo na bien ko. PD ko fier Kovo. Muke akanga photo alwande ko José Nzita. Lo album na yakala bango kanga photo. Ngalabi pardon album. Bino bolingi ba ke Mobutu seko waza banga o tikala ko longwa te mutu lo Fali pupa ndi mutu otinda ken piana no. Mobutu maréchal akufa sala 32 ans na pouvoir. DSP kufa. Mais bato ba oloba question komi bongo c'est que papa va comme vienne Fali pupa po tonga ba école Fali comme da musika world de même mo mususa ba Holanda te pour un na vela ngamo bébé ana école. Allez à l'art à l'école. Donc surtout la Libye, surtout la Kenya piano m'toti ne Fali pour moi nandimi. Akabele bilambe sale bien, la salité makasa ça trop sale. Nandimi villageois abo ça peut à moins cher. Tout ça les kala, tout faut ça les colis. Nandimi te ke Fali pour m'toti na Kenya piano. Te Kenya piano musala oye balinga bazulaye. Ya mwana yazo sala. En plus Fali pour pas na ada salerete. Kempia na ndimita ko data na iPhone 7 8. Wana mbongo nda kuna Congo, bachilo ba AC ba TV. Ayana Fali azonga na jet privé. Azonga ni jet privé. Mais ritipe ba pesa yango. Oyi ba pesa jet privé ko. Junior Mawete. La pesa beauté, la pesa souffle na kai Nixon Lea. Seigneur ya jet privé. Donc on a ngolo makamuté na simple. Ba pesa rite jet privé te. Donc c'est que ritipe fa loba. Pour y pas yana ngo. Eze logo te. Parce que Mouta peut savoir jet privé na faire rigola yembele nzembo. Ça il c'est allo jet privé na tika ba mobile na la skoni na jonke. Ouah! Toke na biso. Nzambe la rai. Là faut plateau kumisa raté ba jet privé bodo kumisa ngo Mouta peut savoir jet privé awa Nixon Lea. Donc faire rigola yembele nzembo donc jet privé wana za lokola Hamburg pa na européen pesi ba fazer balia. Donc to benda na matoi to solo la projet da kitoko. Mais héritier Moubiala to na musique n'est pas pervé vazo kanaté ba tourner les années nini pour non on dirait azasus na milliers quoi te milliers biso to ko longo te milliers ezabenda wana bina ezabenda dasi to wana bilanga lo générique ba to ba déclarer ngo bi que générique oyo non et simbité ya solo batela te simbité loketo se et simbité des années ba générique on mi balé ils a fallu moni so ma mission na biso so ba seli mama mabe to encourager bote ko sema ils a fallu ils a pas pervé on dirait ba lekisi mayele te o bango lekisi mayele te bango ba sali ya sali makambo 20 na sala ka compagnie za 20 na sali mambo ba blo 20 na sala allo kako c'est bon do ken burabo via limwe siko ya comme na comportement la dina prince 20 na biblo on est to sikela 20 o sabe bo anini mais attends papa bon la musique attends papa bon on a droit et on ça sala ngo yemoko ana mutu te ya kocha ngo nini 20 na sala ba bilo na machine allo c'est bon do kakol nini vérité na kocha na TV fallait ya bimi na prince na bien tala wana ya ba comédie ba sala ba pechana ba gloire yolangi faut ba ba ko solo na vie poye makamto sala lai mais bino bo changer bisone to za benga bino ba complexe po ba complexe bo mona Karine bolanda le papa revient mo ba bien mo landa Karine mo na ma bolé
alande neti ayebise alanda ye po amona ke glo lang soka betise yango alinga ko glo lang mutema passe or glo lang pe bende ayoka ne pe mutema passe mona normal aussi tant fait rigolo yemba Ethernet c'est alara ezalaka mais mission Ethernet c'est alara ezarati OK c'est bon azaka faire ba azaka nani azaka ne faire mais non yeba na déjà Ethernet ezala ezalate le loi mamsu yokana biso to sala jeté que o mettre gims abalaki ça donc aussi place mon bateka ba téléphone ba fongola wifi yiso bimise loko ba fini tous les téléphones ezana biso pe to ko sala ngoti na ko sepe mutuna congolais to côté de ministre tout 2000 et quelques téléphones tout activant so to muta bimise loko to fini yango biso combien de vie ba vie belé ouais et ça ngo ba jemo be bato ba sala ngo ba koti yango trop yango moni ke fait na faire rigolo ba ke ya ko futa avion te akana ko kanga ba photo na ba musicien ils ont dépense moi comme on va faire ah zabela alors moi ma copine nga elle lichieuse faire na kuna boire na liboso dana boire kaki mais funa boire ki po méritaka tout ce kala mi balé tout ce kala mi balé to boyi bato ba bibi c'est la ba réputation à part Touré ya za camarade biso d'ailleurs na biso to zala mi balé to boyi bato ba bibi c'est la ba réputation bo continuer ba vie na bino de bo continuer biso to bana ndaku donc za bongo so au monique suyo au répondre ngata na boye na ngape na répondre pour na munoko donc héritier to comme biso ko chiter pe na mission na biso le lot déjà arrivé à Fabrice bientôt là donc d'accord zoye et na bi que samedi à obeta to zala vraiment ebelé wana bato ba banga makambu te pour so banga makambu yati pour so talika les défis maestro maestro ça va to comme biso na suka ba dédicace na ba ouais leki Robino Longo TikTok mosi maestro te ça va oh pour nini ya leki na mwindu mais Robino leki na pembe na nini na pembe na longo chelo na frigo parole Carola Tokoti wala kolanda te wana Fabregas métis noir donc na pesi au coup de chapeau pour osa musala ne musique kendara donc na pesi ya dada mbote bera de presse des amunda venangai donc yo sakanate TV2 azalia zanga TV2 on est touchable ya dada ngwabana venangai bobo le beau l'homme noir dadi akuza grande puissance na nenga palais to contrôler las konim bunza pa ali donc mère tambengi na nenge ya na nenga kuna donc ya nenga Turki bazana balaskoni mbunza ba maître Mohamed batutu na pesi mbote masa na ngai ya lolo na pesi batutu mbote obalinga faire rigola ve na ngai igempiri changwe ko ya te millionnaire a kwanza donc de to sabe Weston Chivundu wolo na wolo ve na yebi ke sela ka so na sengi mbonga biemba mona kende po mikolo zo tonga ndako na tunika be mubia na sombe mabende na sombi basima Weston Chivundu roi bilamba batutu na pesi mbote balinga faire rigola masa na ngai ya palais bah tout na nenga lubango donc check. OK, merci beaucoup na Weston Chivundu. Bonjour, beau tard de vie mo bien sur la radio. Oui, elle madre BCRS. Il y a la soda mo bout de son meki grenade atike le Tanzania. Ke ba soda pe makasi baza. Balobi Weston Chivundu bonjour na yo Amela Dembo boza vraiment ebele bonjour na bino ngapena na bino to suki awa to kutanika na arrivé à Fabrice biso to kena biso a boulot rapso sara boulot baleli. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et Zaline Kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.